Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Stop, stop, stop. Ah, stop. Ok, on va pas ouvrir. Now we're sorting out see them more show hour and Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Donc, tout na Jenny Star devenu musique à maison mère. Alors, donc, Cédric, quand on est tout le temps pour le information.
nde tokutani na ye donc na ye tomekosola un peu makambo ya wenge musique à maison mère na barimere ezolobama et puis na actualité ya formidable. Donc je suis là avec Jenny, Star Jenny, bonjour déjà. Ouais, bonjour na batutu bazota la biso. Bonjour na ba fanatique. Ba monanga mwaka la yo bikaka biso toza ba chef coutumier. Tout le monde na pamba ti toza roi bilima mai. So tout le monde ni boseka action. Nazaki na mwa ba concentration na bika ba fanatique nanga. Ba monanga mwaka la mais na ndenge actualité move yo bika maison mais to uti mo ba tourner na ndenga système mais toza déjà non na kin. Vraiment toza déjà na kin. Jenny to kota na actualité pour Naza un peu troublé par rapport à ma moto solennelle de Gono, frère Nomoro de Gaulle. Mais je les longs les Gelingai. Jenny parlons de Jenny. Moi, moi, les solo, Mouké, Jenna, Bana, musique, Nini, Namo, Moukousé. Pour te béler, pour se retrouver, moi, Jenny, pardon, na Jet Set, il a fait rigolo là. Maman, maison mère, mais Jenna, Bana, musique, on est. Jenny répondait à ça, la moi, carrière, Moulaï, on est Zara parcours. Jenny répondait Nandenge ya orchestre à quartier, na beta na orchestre à quartier. Après on a vu na Babindo Medewa, ça peut se moto kotaza na États-Unis, na vu na joli kusala. Après pas Babindo mais pas na viva bana malongi. Bana malongi pe na tika print. Après on a moi tout moi muke na beta na bandinga ba camouflage ba promotion mo ba kutaba ya batiko na bandinga ba kikuti wana. Après on attend na zonga kinde na ko ya jet set na salle kolega mo muke na quartier la tapé lelo yebika équipe nationale il y a un club. Vraiment après jet set quartier latin arrivé non na jet set des aguinés parce qu'il fait rigolo to baki azaki pamba ba mi ya babindo me po azaki pende konayo et nani ndolo ba le kape ba babindo me maman jet set azaki na nzela ya babindo me to yaka test ndé banos bayaka. Ouais, on est à tester ndé batutu bayaka na sala boulot nanga ndenge zalaka mba mona koti move c'est wana to préparer zaka qui est derrière toi mba mona banda na pesa makambo yango boyoka ba chekatan bato ba kibiso mibali ba koma koseka ngai tala kuna masia kimaya koma kokondo nzoto sangala ngala lingio kosala ngabo tena ko yako kufa ba dombati nzobe kuna payo zali todo wecha zali kasi kopote mananga kotika lobe moko yangai na kia d'ailleurs ton sala de vocal na give me one fumu karabio yeah madaga anamena una karamena balunga médical c'est le di bois chenya moi c'est zoba moi c'est boluli moi c'est zoba bali mo bala mo comprendre madaga maidoda maman. Vraiment, Willy Michel, l'école mondiale. Merci aussi à Fabrice Elik, les jeunes millionnaires. Il y a un Congo, mais boss, boss. Jenny se doute à Fabrice Elik et Zalabia au CP là. Fabrice Elik, Motema Blandine. Elika. Fabrice Elik, Motema Blandine. Elika. Il y a ça la primature. Dans ce côté, bien les jeunes millionnaires. Parlons de Jenny. Et ça la met sur Jenny parle. Jenny tu es bon chanteur. Vous avez mis un bon chanteur. Jenny te montre sous la longue pas faire rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour les cannabis ces actualités? Ouais, ça actualité pour actualité Zalara formidable mtezo beta yo ebi ça actualité te na ebi que faut batu da ba comprendre mambo na ebi te kutoko songela ngo te saka ke jenya monaka ke mambo ndo tambola sou bien te ndo tambola bien te singa kina ya côté mobo na osala nga à l'aise na ndenge na ngande na sentir vraiment ouais yango pe na yaki maison mère tant na ye maison mère big boss roi de la forêt après la chance mobala maman la biso si de jima pata maman na tsosena gladi après la chance ya koyokanga bayokanga tozaka na chef d'état major Papi Kakol bayoka bindake lignée de Jésus. Par rapport à Barimère ne balobaka Jenny tellement noé malheureux la fait rigoler Jenny noé malikolo yango fait rigoler combien na quête Jenny tam sous ça va bien ingénieur Cédric ça va ta kitoko Jenny la tio sont déjà fait rigoler la quête to na la nape moko na bino odil manzaka lobango que
bobino bo déclarer faire rigolo azara keto ezaki bongo yango tina jena longa longa ça peut ba vitesse na biso ya ndenge ya Swentaibo mususu batu mususu ba ko charge na ngote po batu ba ebinga batu batala ba image ba ebika Jenny répondre à za garçon soit électrique nga ku côté à soin identité zanga c'était ça yango comme on est faire rigolo comme kasona na ko yemba bien ipo makalola et puis na Swentaibo tout ça wana za yo ebika mambo ndenge zalaka eza siko biso to monde na beti boy yam sous les jeunes millionnaires Jimilu Koji Jaguar Barayon a Jenny répondait à tout là nandenga world fo système masananga Feuzi Kanga agomona Jenny répondait po to ezaka soza na mbongo na elama mutu to lata yo lata ngo siko nga za mingi na koza emsula bato na go bwaka temsu 2 personnes mbamona zima kam nga na bwaka ka bata makamu maman na ninga pe obwaka bato oyo ngamo na bimisi batu nanga batu asika par rapport à bateau déjà ba boaka lobaka yemo ya ndaka Jenny répondait na besoin au boaka nga so ezaka ke o mutu boya sala comme na boaka nga boaka bata bongo te nga boaka loka batu nanga mo o na bimisi ndeti Jimilu Koji Jaguar les jeunes millionnaires Barayon vraiment ndeti Nico Kai formateur de boss Alain Miezi nga na boaka batu nanga maman monde ton formidable bimbe bou Jenny mo maza mo ya muke Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Propre est-ce que les na TV dans des formidable bimina lobake ngai Jenny boy na sombi car déjà tant formidable bimika bodana sombaka Jenny par rapport ya mamolobi au sombi camion nazala pena confina na frère na yo de Gaulle lobby la maison mère bozo kemba kuna mtaza bezaka Nicodème même si on va beau faire Jenny na mona ba Dubai na wera lobby Dubai boyaka ne logo te tout ça na éviter boza c'est que bokema na wenge. Pendant ces années-là, ces années-là, tu as dit que Jenny répondait à ça. So mémé, à la caméléon partout. So mémé, on a des thématiques à faire. On a commis faire. So mémé, on a chanteur limité. On a qui pas chanteur limité. Nathan, ils sont formidables. Ils sont tant qu'ils sont limités, ils sont maison mère. Tant que Jenny répondait à la maison mère, tout balanda Jenny répondait. Bah belé. Vraiment. Bah katana. Baye belé po équipe na équipe za na beteli nango yam sozo ka sene équipe o so beta o beta makasi mais tombo chona équipe mo boye o mona ke boulot na komi dimi ya on a ça bon to travailler kuna na ça bon faut travailler bien tellement ba côté la bino tant to zare mutu na mutu inaperçu bon comprendre des qualités moko na moko yango to mona tant te maison tant na maison mère na yo mona de Gaulle aye Chikito aye Mao aye Riza aye tant ba ki jena ko ti maison mère parce que et comme il attend à l'Issanobo, on sentit que travail n'a pas besoin de ma pépelle. Et là, c'est l'équipe Bozala qui a besoin d'une formation, mais beaucoup de formation. Donc, c'est que Jenny, on ignorait que Ferrigo, c'est un grand formateur, c'est un grand musicien, formateur, et ça, c'est Big Boss, le roi de la forêt. Formateur, tout le monde a des fouilles. Vraiment. Tout le monde a Robino, tout le monde a Yemoko Ferrigo, tout le monde a JDT, tout le monde a Bill. Vraiment. Yangonde là qui ça. De Gaulle, pardon. Jenny aux fouilles à Ferrigo, la tête au bas. Par rapport à la formation, maman, il est bamaye to completa bamaye to completa bamaye et bosco vive bana malongi boloba ngote kwani to nazo chance ya fana papa mba personnel vraiment formation kutu ya ba tactique ya ba tic mususu ona obaksa po le roi de la forêt mystique tasko nzamba pesinga grâce na fani na papa wemba na yo fanda suna big boss roi de la forêt nazaki déjà otonda na mama moko boy
olanda atake chanteur à likolo tant on a sous na yo écoute na deuxiémiste Big Boss roi de la forêt apesanga le sous habité Jenny oza chanteur première voix po yemba kabo na deuxième fois yemba kabo faut ça kabo vraiment po chanteur première voix a opé ce chanson on a te pas biyona bo timbre moko vraiment Jenny tout le monde on est dans mon on est na beka na bana émission nga o tene bi mozole ka to kutani par coïncidence pour le go vena mingi malgré bana to sala programme mais à part ça yobika moi ba fièvre vraiment ute ko beta na kini ute ko beta na makasi nazaika na on a parlé ngena zong sa moi santé mais on bisa to sala programme merci mais ta malala la tête okutani na monyo kitina mutuka vraiment na monyo kitina mutuka o ba kamwe par rapport à propos to la dans le émission Sagina de Gaulle est-ce que mutuka ya yoto kaneza ba misia yi modèle mutuka na ngai yango wana nasalaka nango bato bayebi ngai bato bamonaka nga atotuni bamizi atuna atatuni bamusicien na bango bamonaka nga kana yango ebo nga nalingaka te eloko mo bozwi eloko ya bato yo osala influence nde tosalaka kuna vraiment nde tosalaka na Jet State okoluwe mutuka bato bu ozwi nona influence lowa ya yo me ya yo te depuis wana tosala bamambo wana to depuis wana na baka jamais na vie nanga na ko defa eloko ya mutu pona bimisa orchestre moko ezotambola mabe na bimisango lokwa na zo vivre bien vraiment non na décision wana na vie nanga tina ko ti maison mais na bi na osama nanga tout et pas Big Boss roi de la forêt donc on a formidable bimbo yango monique mbembe yango wana vraiment poto le cannabis to dans l'actualité nga même soye na palais au mona ngo eza kuté loko le belate poto le cannabis dans l'actualité depuis formidable bima et que d'abord 4 mois je crois bande ya déjà pour na be parce que on a bien bisenga na zela mutuke ya poto sala vraiment mission propre OK donc toutes les cantions d'actualité le moment ça l'a fait rigolo pour bien reconnaître encore Jenny ba couleur n'a pas fait rigolo pour les cantions d'actualité mais tout ça non on formidable to canation formidable moi bilo on a posé yo to loba ba bilo on peut marquer pour ba comprendre venir Jenny ba couleur na Jet Set to les cannabis sur la Jet Set moi bilo moi ben général aux venir Jenny ça moi bilo moi des fois la bien ça na Jet Set pour les cantions surtout dans l'actualité Vate Sina Jessica Chilana Jadeo Kolela Langai Kolela Jenny Kolela Nana Jimmy Lukoji Jaguare Bagayo Jenny Yakane kozonisa bolingo na ngai motema na ngai mesalaki mingi na bolingo na yo pole golf kisola machine à voter. Merci, comprenez que c'est Johnny bien pour comprendre vraiment Guillaume qui est c'est Nazo Zelakaka donc et ça là vraiment bien. Donc je suis là avec Johnny Nenaloba qui vous comprenez qu'il y a aucun des biens. Johnny parle de formidable donc formidable n'est pas bien pour de ça c'est l'émission puis la bande de belé maintenant Johnny n'a tout ça était bien on est formidable. Ouais formidable ça disque moi formidable tant et bimaki bino monaki ba fait et ça disque moi pendant que Big Boss roi de la forêt a travaillé dans mon thème moko tant formidable bimaki tous les artistes congolais yoka qui ont azaki décidé pesa ba mélodie sika technologie chansa déjà yo bezara soute ndenge ba CD ando bimali sous était ezara sous bongote ezaka fokota na site Big Boss roi de la forêt pour télécharger le système de commencer soutenir les arabes musu ba comment tika akena baro atiki disque na bango ke pa bata moto atiki au monde ba plein musu we ba te faut ba sami DJ pour betango faut ba sami DJ pour ba betango exact que ba be disque musu au monde ke bazo teka na bango te mais ba izo beta na des autres c'est formidable ça disque mo na o bato bazo consommer baza calmement bazo télécharger on kitoko au sentir pendant que makambo ezokota yango moni ke chini répondait ba pesa nga chance pa Big Boss roi de la forêt na mbaki na machine à voter na mbaki na Roger Abotombe na mbaki Sunzemba maman Angel le featuring mon petit nous salaki au sale featuring na baki na fabricage bina filé te wana za yeke nganda yimba ngome na yimba yeke te wana nzembo ya chief na makaba na mbaki nde Abotombe to yimba wana ngai Big Boss roi de la forêt na Fabregas na Massananga Basel vraiment écoutana Fabregas même studio même nzembo ça nini les rois de la forêt pesa ko chance wana pour Jenny pe mutamakambo a prouver que to ezala kaka etake mwana yemba
C'est ça que à part non formidable Fabregas déjà frère Nabiso na kenda même ba répétition na ye na kenda na zazarana ba Christian de corps na zazarana ba tutu na zazarana ba Gina P9 na zazarana déjà wana parce que nazi sur occasion toye manzembo mongobo et ça lenga plaisir na bika eza famille bota il est déjà maestro tambola bien et ça lenga plaisir trop ya momoni que tant ya ki bonga pe na yebo vraiment nzembo déjà bimi eza déjà na ba plateforme nyos to ouais nzembo déjà bima bon est-ce que le cas ba clip vraiment quelques clips fait bima pour ba tout clip et ça sur nzembo bien ya momoni que tant clip ouais tant clip et bima ba boze sous chance ya yoka solo vocal vraiment extrêmement quand il y a vraiment pour tous autres belleté aux qui n'a parcours na bigu batana on te m'accorder merci pour na accorder la chance de sola to konka mukie et puis to comme ça mitum que aussi ça na biso pour kende et ça na Jenny bolingo la pesina ni koka ile bosse eloko na regete pungana de passa trop na zuite o molima mbanga ko pasuka na maboko papier kola vinanga munya tozana maboko na yo vraiment tabaye kama titi kasimino na ye kuma kaferete epunda banda kolia munga kala meshe mefi mama buniko es automatique Jimmy Chagware lukoji es automatique parti de palama kaya kakuta jenayamba nazoima matikala yema Juniori comment vraiment merci Jenny on a invité le programme en mouvement ils ont et puis bah dédicace pour toi kabana biso pour nous entendre ouais bon on voit la machine à voter mais vraiment nanga to sala ngona suka ngana des annoncer nanga yo sala ngo donc vraiment ngana des annoncer nanga kamba on a passé merci bato tout balanda biso partout dans le monde émission na bino acheter tour de contrôle ba commentaire ba suggestion et ça là vraiment même beau s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Promo Télévision et aux ala tellement bien. Merci à Jeunesse Cédric pour notre sens à caméra. Mon boss sera Fingindou, donc Fabrice Elika, les jeunes millionnaires. Donc les jeunes millionnaires à Kinshasa, Fabrice Elika. Donc merci aussi à Ouli Mouchien, le code mondial. Mère Dieu te monte maintenant nous mouchinga. Maman chérie, faites mon tungue depuis Liège, ainsi que mon oncle Jolie Kinshasa des États-Unis. Donc merci. Quant à moi, si c'est Jenny, bah dédicace et puis au service machine à voter pour le cabanon sur le programme mouvement. Ouais, bah dédicace nanga na bi ke na tambo na pi petit nanga GD1. Moi bon na fatigue me dans un système na bi ke massa nanga fait uzika ngazota langa na États-Unis ve nanga joli kusala na bo sanité Jimmy Barayon toujours Barayon Jimmy Lukoji na bo sanité Roger Ndonga le colonisateur. Naebi que Francesco nakati ya Tokyo Japon na peso bambote golf kizo la machine à voter trésor ne mabambote ya trop na bosanité dada muzinga nouvelle génération bambote ya trop Jenny répondait yeyo déjà azongi en forme na ndenga swentaibo na ndenga ya world ndenga zala kaka mama baka valela ebonga sokalinga balola badi Kwebe pota sabolingo langai ya Kwebe pota sabolingo langai Mama baka valela ebanga sokalinga balola badi Kwebe pota sabolingo langa na numo sasa bebe kokata na kita mama bebe kokata na kita Maladia bangi tonga monga kopi mekisi telo rekopreso basilengi monene azoko lingi ko batazala bon santé koleka mbuluku kutala santé zotote santé moralasi ebabanga yawe mama Aisha leve mulamba la glemwe Wojendonga le colonisateur Mimi le Tama Bambote ya trop kisa konde radar World toujours na bosanité Nadej Kwama Mama baka valela ebanga sokalinga balola badi okoyebe poto sabolingo langa na numo sasa bebe kokata na kirita Maladia bangi tonga monga kopi mekisi telo rekopreso basilingi monene azoko elingi ko batata
Et maman, c'était mon laissé. Et bébé. Automatique. Ouais. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bandeli CPLA TV, décodeur CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na eko tout sur les nyonso, ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie de la CPLA TV.